koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakata kate ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akabavi ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Ba ndeko balanja Kilongo TV mbote na biso. Bonjour et bienvenue dans votre émission Congo ya Lobby. Congo ya Lobby, une émission à caractère politique. Ici nous faisons des analyses, ici nous parlons politique, nous parlons avenir de notre pays. Vous savez, chaque nation doit penser, tout le monde pense l'avenir, tout le monde doit voir l'horizon. Déjà, on est dans une année électorale et tous les politiciens se pointent déjà pour apporter leur vision, apporter leur pensée politique et chercher comment convaincre la population pour avoir des voix. Et quel genre de politique pensez-vous avoir dans ces pays? Quel genre d'élections aurons-nous dans ces pays? Je pense que nous allons quand même procéder pour bien passer dans des très bonnes élections et choisir un bon président de la République comme nous l'avions toujours fait dans notre pays. Merci à vous qui nous suivez partout à travers le monde. Là, je vois Sylvie Wechibo Mongo Isanga. Merci à vous. Merci beaucoup à Mamé Miline Zemba. Merci à Lévi Cyril Arsène Modabu, le garçon capable. Je n'ai pas oublié Pasteur Kosilandou depuis les Europes. Et là, je vois aussi Fils Kinkela, Angèle Boyika, tout le monde. Vous qui nous soutenez, vous qui pensez à Rabi Mavinga, merci à vous. Aujourd'hui, je voudrais faire analyser avec vous cette intervention ou bien la réaction de maman Olive Lembe, la distinguée maman Olive Lembe, l'épouse du raïste Joseph Kabila Kabange. Elle a fait une sortie médiatique qui nous a intéressé, qui a intéressé la population quinoise sur scène. Nous allons donc analyser cela. Avant ça, je voudrais que l'on puisse encore suivre cette intervention de maman Olive Lembe Kabila. Suivons. Ça ne sert à rien d'exposer et d'étaler devant la face du monde tout le temps nos divisions qui nous affaiblissent. Et d'ailleurs, je vais même oser et dire ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité, pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement, avait commencé à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir, et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours, que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours. Qui meurent parce que à cause de l'hypoglycémie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fuient la guerre, des enfants qui se perdent, qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment le nombre augmente aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kabange. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous vivants comme disent les artistes.
Et il vaut mieux produire des preuves d'amour comme ce que Chypre produit comme preuve d'amour en recevant tous les malades, les traiter, les soigner d'abord avant de leur demander l'état de leur poche. Aimons-nous les uns les autres, puisque c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous envient. Eh bien voilà, merci à vous qui nous suivez partout à travers le monde. On est sur Kilongo TV, une chaîne à caractère social, mais tentant de parler de beaucoup de choses. Je pense que vous avez suivi l'intervention ou bien la réaction de maman Olive Lembe, Madame Kabila. Et voilà, je voudrais analyser avec vous. Si vous êtes en direct avec nous, vous pouvez réagir à travers vos commentaires, vous pouvez nous écrire. Et si cela vous intéresse, écrivez-nous. Nous allons donc lire vos commentaires. Merci à tous les bancs à notre père. Là, je vois Maman Lola Nikona, je vois Maman Aurélie, et Maman Odette de la Foi et tant d'autres. Je rappelle que nous serons donc le 11 février en Suisse. Et puis le 5 février en France au 66 rue Maurice Gainsbourg, Ivry-sur-Seine 94 200. Nous serons donc là le dimanche 5 février. Et bien je rappelle que Maman Olive Lembe est intervenue sur ces. Vous avez tenté de pointer, d'avoir quelques points. Maman Olive a dit: ça ne sert à rien d'étaler nos divisions devant la face du monde. Ça nous affaiblit. C'est-à-dire, la division politique ezali, depuis l'époque de Lumumba, depuis l'époque de Maurice Polo, depuis l'époque de Kassavubu, toyena Mobutu, la division politique ezalaki. Toyena époque Raïs, le Raïs Joseph Kabila Kabange, la division politique ezalaki, la clivage ezalaki parce que bazagi, la parti politique nous sommes aligné de mon côté, ezaka na idéologie mon côté ils ont bandeko bazaba opposant et puis bazaba démocrate ils ont bandeko bazaba fédéral et sur ces interventions à Maman Olive et là qui moi station et ça ne sert à rien d'étaler nos divisions devant la face du monde. Ça nous affaiblit. Le logo est en la guerre Oyo. Estembo comme ça fait près de 26 ans Oyo. Toko leleke passe dans mboka batu bazo kufa alobaki pe yango awa batu bazo kufa batu bazo souffrir rebelle kuna na este izo sala mabe na discours na propos ya Maman Olive place sur les vaki point wana kasi guerre yango izo uta wapi est-ce que izo uta na ba clivage wana izo uta na ba division wana bokabwani politique mutezo bota te pezo attirer guerre ya est na mboka na biso tonini. Ça fait un temps Rwanda avec en tête Kagame monsieur Kagame ba komaneti ba les plus forts que biso, un petit pays à côté où ils n'ont même pas la dimension de la province moko ya mboka na biso mais ba komi plus fort que biso bazo s'enrichir les leçons qui na Rwanda na mona ndeko mo kenda bi Rwanda c'est Paris Rwanda l'équipe poto. Par contre Rwanda bana richesse moko te na Rwanda basala kaka bilanga ne élevage ba boko la bangombe bilanga basala ka bambala na ba makemba na ba chou bazana richesse moko te mais ba minerai o ezokotaka na Rwanda eza lokolo za na mwana moko ya kitoko me ya kizengi ato simsie mbongo mwana mwa kizengi mwana mwa maele ka tazani kitoko te ko botule eza ni na ba Congolais toza bazoba to pe bazozoba biso. Maman Olive alobi abi ça ne sert à rien d'étaler nos divisions, c'est-à-dire nos clivages devant la face du monde. To la sabatke biso toyoka na kate biso na David Kibanza toyoka na kate biso na Rwanda toyoka na kate ezo sala ke biso mo ba Congolais oyo azana pouvoir na oyo azana pouvoir te toyoka na kate 4 ans yango mokoka depuis Fachi akomi na pouvoir toko soulever point wana bokabwani ya Fachi na FCC Maman Olive pas soulever point wana na propos na yo. Qu'est-ce qui se fait que pendant le 4 ans de pouvoir ya Fachi ezana batu o bayoka na kaka te ti pouvoir esili batu musuku ba continue na prison. Et selon vous, qu'est-ce que Maman Olive voulait dire à ces points-là?
Abi, ça ne sert à rien d'étaler nos divisions, nos clivages devant la face du monde. Amérique, France, Australie, Russie, Ukraine, Grèce, bayebi ke kuna soki okei batan bayokana na bango te. C'est-à-dire soki olingi aux intérêts na yo déjà baloba diviser pour mieux régner. Soki yo kuti da bande ko ba na division, oko régner tala ne Rwanda zo doni. Léopard na biso toke chan to komi kuna to marqué ata bimo côté Léopard mboka oto za ba joueur partout mboka biso to ko lo batande to za trésor tingi Rabi Mavinga David Kibanza bobengi Fortuna kia ko bozuka batu ba joueur ko tuté boke chan to tata ba bi Léopard toke to marqué ata bimo côté. Pourquoi? Parce qu'il y a des divisions, il y a des clivages politiques où il komi ko amasser, komi ko déranger toute la nation. Bato bakomi na souffrance, économie ekomi na pasi, ba étude ekomi na pasi, ba jeune bazo kolelo pasteur John tout abimboka wa comprendre ka ngote. On dirait ba pas te belé mais ce que tali Congo on a logique on dirait Pumba na butu. Tika boye pasteur John tika boye. C'est le belayo. Pour ko tala Congo na miso somo na ke passe be belé. Mais on a matin que 30 millions bungaki 22 millions bungaki so tali ba pelo kwa ba Gambie ba Tchad tonda bidjan muke ba 30 millions ba tuba ba moko na poche kuna zamboko peso sala mape kende sango monde batanga komba Tchad na ba Guganda maka c'est la vérité pour comprendre nga c'est la vérité comment budget oya ba tuba e peko pesa payer sango mutu moka kimi na ngope bimi normal mais so tali Congo na misu eza kolala je te dis avec amour mon frère pour moi na pour comprendre yo moni ko bonga kongesa na butu na moyi ko yibo ba yiba ke saka wapi na tali moko na tefe parlement ba to ba lobela biso ba lali bango nyonso ndire ba kenda yi matanga ba komi 4 heures ko ponge yibi bango nyonso nanga très bien parce que ba to lobela ka peuple mais o salaire na bango soki $21,000 na beti calcul na zo tala au juste tozo kende wapi mon frère na loba no clair au tel ka Congo na principauté tel ka Congo na ba quartier tala vie condition vie tozo vivre OK na l'état ba ko lobela makambo susu mais soki na ba compagnie réalité mususu comment ba expatrier ba ya ka ko sala misala o ba na mboka bazo cha mikongo bazo mona kama monambwa bazo souffrir bazo tourner en rond soko pesi plainte na l'état ba boy poni bazo faire rondima bango ko le kabino ba kolombo c'est ça le mboka nini bino bwana ba millions muta uti libanda ya korompo na $3,000 oyoki makasi ko le kabana mboka mais tantôt na kesi na yo millionnaire si ko ba millionnaire ba 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 millionnaire ya nini ba funga pe ba compagnie rien ko ba libanda ngo pe na bende to finga bango bazata na boboto po ba écoute ko nyoko la biso me ba pesi quand même misala pour moi vice faire ça maka mais si ko biso moko bango ba millionnaire ba funga sa compagnie ni kana ko sona ka millionnaire comment muto azole kana tefe et puis na ko remarquer tous les présidents ba kana Congo ba mabete bande certainement il peut avoir raison. Pourquoi Tony Golax na face à monde que tozo yo kanati? Je pense que Maman Olive pouvait avoir raison na point one. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez-nous dans les commentaires, on va analyser ensemble. Toi qui as touché deuxième point, il y a trésor. Donc comme on a deuxième point, na joie qui côté Maman Olive à lobby, il y avait des gens qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité pour séparer Joseph Kabila et le président Félix. Ça ne sert à rien d'exposer et d'étaler devant la face du monde tout le temps nos divisions qui nous affaiblissent. Et d'ailleurs, je vais même oser et dire ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité, pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement, avait... C'est vrai, dans le début, il y a pouvoir, il y a le président Félix Tshisekedi, nous avons rencontré Joseph Kabila, puis après, à un moment donné, comme les FCC bloquent, pas et comme Union Sacrée pour la Nation, et puis rompre coalition, il y a FCC, na IDPS au bazar pouvoir. Maman Olivabi qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité pour séparer. Et ça banane. Banane bazar qui dans l'obscurité, banane bazar dans l'ombre wana pour que va séparer Félix Tshisekedi et Joseph Kabila.
et banani bazaki blessé to bazaki na difficulté pendant que Joseph Kabila na Tshisekedi bazaki ensemble parce que toyebi bandeko Fayulu ba Moïse Katumbi ba Fayulu ba Muzito bango déjà bazaki contre pouvoir en place pour bango bazoi pouvoir et puis bazaki contre coalition wana qui oyo va travailler dans l'ombre pour nous séparer. Est-ce que l'opposition à cette époque-là ou bien encore des gens qui étaient au pouvoir qui travaillaient dans l'ombre, dans l'obscurité pour cette séparation. Et cette séparation est avantagée Nani. Est-ce que séparation est avantagée pays, la nation congolaise, est avantagée pour notre pouvoir, topé est avantagé Banani. Ngai nzamba tchanga na mboka opona lobela mutu nyonso. Oh, oui, oyi pourquoi na kena poto nzamba boya na vona na poto. Pourquoi? Commission na nge sila kité. OK. Na ebiso 2023. Ozandi Jonas. 2023 na ebiso yo. Na otake siko tata mokonzi ya mboka. Okoti na politique. Mais wana fa batino bana na Rwanda baina ko attaquer Kagame. Ah, oui. Ah, bilo musunga na lobaza na contrôle te ko banga prison. Landa ndeko na ngai. Ozomona papa ningo uti ko ebisa ngai bilan. Ya ba nazongi na nga na bilan na boyi na nga ba problème na ba politicien. Donc comme kuna to ça l'évaluation nyonso. Ata politique, ata musique to évaluer année 2022. Oui, ça année, il faut évaluer ngo. Côté na yo moko na bilan ya année 2022. Positif ou négatif? Papa Rabi nga mutu akolakisa nga Congo oyo aza te. Oh. Et puis nga ne nazabo e papa balakisaka nga Congo na losambo te. Nga balakisaka nga Congo na makambo nazomona na miso. Makambo nini? Oyebi bien nga naza locataire. Na 2022 ebi passe biso ba locataire tozomona te. Oh, passe aneza na ngo banda kala. C'est-à-dire garantie. Na ke ko luka ndako moko na côté ya sika. Na ebisi bango na bi ba konzi ba loba ki garantie 3 mois. 3 mois, oui oui. Na mukolo lupanga ebisi nga lobi mwana keba na yo. Yo ba konzi ba yaka ko tongela nga ndako yo. Oko pesa garantie 10 mois. Papa. Na mona na nga ba problème na année papa Rabi kanga date ya lelo. Ba 2022 ça ba date ko contacter te na vie. Oh, oui. On a calendrier. Faut longolango, mbala mo ba sauter mamango 2023. Pour makambo eleki na 2023 yo za mwana muki oyebi lokote. Oyebi modèle batu ba kufi na 2023. Est-ce que l'érosion ezalaka nango? Ba inondation ezalaka nango. Na ba accident ezalaka nango. Là je suis sur le propos de maman Olive Lembe Kabila. Oye cité moi makambo ebele par rapport ya salaire ya mobali na oyo Congo mibato yebike ezaka $680,000 ce qui n'a le bien mabe. Mais ba propos oyo ezongisi bat na nzela et komi et suscité moi ba polémique moi ba débat politique mususu. Il y avait les gens dans l'obscurité pour séparer Kabila et Félix Tshisekedi. Ils avaient préparé un agenda sombre pour nous affaiblir. Pour affaiblir Maman Olive Lembe, pour affaiblir Joseph Kabila, pour affaiblir la coalition Wana, FCC Cash, pour affaiblir Félix Tshisekedi ou pour affaiblir la nation congolaise. Et agenda sombre Wana ezaki nini? De l'autre comme 4 ans après mandat pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Agenda sombre on ezaki nini pour na ko affaiblir. Je ne sais pas et affaiblir nani selon ba dire ya maman Olive Lembe. Et affaiblir nani. Et affaiblir République démocratique du Congo devant les agresseurs le Rwanda parce que ça problème oyo lelo il faut téléma. Agression à Rwanda Oumeli depuis presque 94 ou 96 le pays est agressé mais Kagame est à l'aise. Nous devons quand même nous lever, dire quelque chose pour qu'il y ait changement. Le Congo est affaibli, le pouvoir en place est affaibli ou les politiciens congolais affaiblis.
Il y avait un agenda sombre, agenda moya mwindu tout. Bandeko bele balingaka makambo boyete, bango balingaka to bakaka manike sali boy sindi le kera sali wana ba mona kitoko. Or ceci nous concerne. Congo ya lobby. L'avenir de notre pays nous concerne. Tozobota bana, tozobota bana. Lobby goza ndenge nini. Yanga papa kuchi kinkela kenda. Le Congo continue. Lumumba kenda, Kasavubu kenda. Papa Nabiso Désiré Kabila musée à Kenda. Le feu maréchal Mobutu Sese Seko à Kenda. Ngunza Karbibon à Kenda. Yamungula à Kenda. Le Congo continue. Et qu'est-ce que nous pensons pour l'avenir de ces pays? Qu'est-ce que nous faisons pour que l'avenir à Mboka Oyo ezala bien? Que Bana Nabiso Bakoya Bazala Batambula na bapa ya malam. Un pays sans repère. Boye begoza ndengeni. Na moli va yiba toazo kufa na est. Mais ya touro nazo comprendre te. On dirait ba sopi ngo lokolo ya mupepe. Papa mbula moko soki no lia 120 personnes. 180 personnes. Mbula ka moko ebeti. C'est trop. Plus que na ba kufi na est. Ça dit na est ba kufi 120 na mbula pe koto ba kufi 120. C'est-à-dire neti na minute yo so ba yebisinga ke guerre bani na monga fula na ko kamwa te po guerre kutu eza na ngote na monga fula mbula ka ya pa ba baseni batu bakufi bongo soki ba yebisinga ke bani na monga fula na ko kamwa ni mais bino basala nzambe bino fa bo mona makambo wana biso to monaka mbongo oh basala nzambe mosala nzamba monaka mbongo biso na ba ya deni to monaka mbongo to prophétisaka mbongo mais liwaya ba prophétisaka ngote bomonaka te to monaka te biso nyonso toza ensemble saki moko soki faut que pas chef de l'état wana bozomona soki oh papa poto yebi ke kuna zanda kwa mbongo okay tokozwa mbongo na maboko ya chef tokokuta mbongo tokolia mbongo na yebisa yo papa Rabi batiki ba orphelin pour l'avenir mais bon peut comme sombre. Si seulement il savait où se trouvaient les 680 000 $, ah, point ce qu'on a commis à moi. Commencer à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours. Qui meurent parce que l'hypoglycémie, à cause de l'hypoglycémie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fuient la guerre, des enfants qui se perdent, qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment le nombre augmente aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kabange. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous vivants comme disent les artistes. Et il vaut mieux produire des preuves d'amour comme ce que Chip produit comme preuve d'amour en recevant tous les malades, les traiter, les soigner d'abord avant de leur demander l'état de leur poche. Aimons-nous les uns les autres, puisque c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous envient. C'est bon. Si seulement elle savait, voilà à propos à maman, si seulement elle savait où se trouvaient les 680 000 $, où il y a papa Kabila, soi-disant, entre parenthèses, il y a un gars occupé d'orphelins, bateau, bateau souffrir, wana. C'est-à-dire, quelque part, je vais dire qu'il y a des gens qui souffrent. Ils ont besoin de votre aide. Ils ont besoin de votre soutien.
est-ce que bosala kango et qu'on se le dise tout le bana vérité 680 000 ango et bimela wapi et kendaka wapi na lingite na fanda na 680 000 $ wana po déjà ba chiffre na epesanga somo ezaka wapi bobisa biso nanu ezaka wapi nani asinyaka jus yango to virement yango nani asalaka tabita masiala yebisanga vérité Bernadette Ngalula wapi yo avenir ya Congo tokozala nango kaka boye Congo ya lobi tokosuka wapi il faut toyeba place to uti place to complet place to zokende to uti wapi to komi wapi to zokende wapi pastel te akanda pa lobi kalata zo bandelo makambo politique Maman Olive Lembe alobi aimons-nous vivants Yesu Masia Nazareth ya elepsoka bolingo abiso bolingo izali kutu nje moto zoyemba kalaso moto azangi bolingo amona yawe te aimons-nous vivants tant tozana bomo etolinga aimons-nous les uns les autres un message que Yesu Masia elabiso l'amour du prochain. Je crois si y a l'amour dans notre pays, le pays va avancer. Si y a l'amour dans notre pays, l'avenir sera éclairé. Dans la cohésion que nous saurons, c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous entourent. Certainement, je voulais aussi comprendre quelque chose là. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui entourent les Congolais. Il y a les ennemis qui entourent les politiques congolais. Il y a des ennemis. Alors, ceux qui cohésion, ils étaient conseil maman PC Nasuka, maman Olive Lembe. Il faut tous en abolir. Présent ting linga muninga. Fortuna kia kulinga muninga. Yasilva mambi linga muninga. Yo ozotel anga linga pengai. Na ina fanda na te na joye quelques points qui est maman Olive Lembe pour le quoi on a le bel propos na ye selon pasteur Lité Akanda et selon fils Mukoko. Si on peut suivre ça, qui est maman Olive Lembe? Suivons. Fils Mukoko exceptionnel na mono na babiki nga kanisa déjà ici silit santé ngondengeni ouais santé zo évoluer na ça qui accident na moto na bima na voiture té oui ga ba embouteillage à Kin il y a pas au babengi ba route secondaire na zo ki moto pour na ça moi vite fait mo po biso to vivre na to du jour oui bikenga depuis début à pouvoir tilelo na sala raté j'avais accepté na za gardien du temple neti joueur libanda match na vestiaire pour mon occasion à bien pour na civer pouvoir de epesi il faut na beta moi vite fait mon roboé bon na okende na ça qui accident à moto na bukana 3 places l'air na bukana 3 places et 5 et salarié qui na kota na désespoir beaucoup que simbité. J'ai lancé le message. J'ai lancé le message dans les réseaux sociaux qui n'a besoin de sungi, dans mon silence absolu, dans mon tout à réagir. Mais vous avez IDPS. Vous avez bon après na boy ko tuno so longwa IDPS. Au ko lancer message dans les réseaux sociaux ndengeni il faut qu'il y ait IDPS no signaler bon ngai combattant ngai yo na je bozaki. Kuna na okende ni radi depuis oyo ebanga na opposition l'air tozo pouvoir babalukela nge pa bakabundu na bakabu. Kuna nga tarate. Mais Kabunda zele mutu na oje. Baloba ke moto a moto nzambe nde moto. Le pouvoir de fou ebungisa ba. Biwa mujama Kabunda zaki wanga na zo luka yo. Pembeni boye binona ye. Donc c'est ça. Eza batu. Afaza likamfa tu na yo fils Mukoko comment tu trouves ça? Eza batu nyonso tout est ba reconnaître ba compagnon en révolution. Ba payer ba on a monnaie des singes. Dans les points qu'il y a, c'est quoi monnaie de sein. Donc, on m'a interdit pendant 3 ans à côté en permanence. Raison mobile, il y a 4 ans. Raison mobile, va payer ça à la raté. Raison, on a comprendre quand je me suis dit que Nzambenda Zouarana Satombola Likolo, moi je suis en train de demander à Nzambe Tongo Midi pourquoi. Que si Fatih fait ses demandants dans un candidat à la présidence, je serai candidat à la présidence à l'UDPS pour la vision de tombola sous l'UDPS Makasi
P na Rosala o babendi ceux qui va voter dans le congrès dans un candidat à la présidence de la République. Là na loba kango et ça là ba tumisuzu ababi non ba ça il système érode. Moi roi mon quoi ko bota abobo melanga tous les enfants de 5 ans. Donc ba ça là o babengi embargo nanga isolement nanga instruction même na ba président parlement de Bouba yamba ngate. Bon ngape na pema ki na bi bon. Tu sais que des années de christianisme ba pasteur de la foi lelo ba sala ba miracle à danger ba kenda pe Israël te. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire nako bando lobela Tshisekedi avec énergie à makasi place au Naza même na ba Sankusu même na Singapour. Yaoundé au monake na sala temple de la vérité au Nanobaka. Wow. Vous avez une santé na yo, makambo de peste au côté on sous moi après to si ça na makambo. Mambo santé là on a publié et silence radio et puis si que l'un des militants à PPRD, gardien de la révolution, côté n'a bien un gardien de la révolution, Henri Magie. Oh, yo koto gardien, il y avait un gardien de la démocratie, malgré na 5 kombo moko boye, o ba kombata ba baki selanga, les alliés ba bien un gardien de la révolution. A tricher au kaka. T'es gardien de la révolution kabiliste. Ah. Et puis si que l'air à Moniango a lui d'après tout on n'est pas des ennemis. A Sololina maman Olive Lembe Kabila a ebisi tokoki ko aider tokoki ko aider parce que ndenge atunanga na ozana ndako na ebisi nazana ndako nazo ya otalo depuis na bugana mutu ya kotalanga te. Oh même les siens ndenge Jésus azaloba même ba oya yo nazalaki na hôpital oya kotalanga te na belaki oya kotalanga te na prison oya kotalanga te na matanga oya kotalanga te l'air ya kotalanga tokangine ba photo azwa tindeli ya mamoli babi nous pouvons l'aider na moni na situation mo boye eza bien te. OK. Maman Oliva Touni Mobaline, le président honoraire Kabila Soba Koko le sénateur à vie. Et puis si que na minute Kabila lobi yo sala maramno ya humanitaire aider. Pas na moni ba na neti lobi na mo ba na ya kambala moko. Na obetelo Kabila ba na ya kambala moko na réunir ba ta famille to sala ba bien prière à souka. Oh, c'est-à-dire biso toyeba ke ngambu wana ba spécialiste ya ba poison et ya boma bat. Si vous avez un hôpital, vous avez une anesthésie. Vous avez un plan qui n'a point d'interrogation. Tout ça, les prières, les toqués dans l'hôpital, pas dans la chambre VIP, pas. Salinga radio, tellement l'hôpital est vraiment sophistiqué. Salinga radio n'a pas. Lobby, il faut un bloc opératoire. Et comme il y a un bloc opératoire, tension mati. Bazongi singa lobby sous tension mati. Pas maman Olive, docteur ba ko informer à quoi la implaza traumatisé zobanga. Wana ala na ba mikili na poto. Abengi en direct à mikili asololi nanga. Mama ni mama. Ouais, abengi alobi nanga kene zana zara na moral. C'est-à-dire biso a to ba médecin ba prêter serment d'Hippocrate. C'est-à-dire toza humanitaire. Tout ça na politique. Pas moral et qui t'a naqué, bah opéranga de 12h à 20h. Voilà. Et bah tinga ma bende na makolo. Donc c'est pour cela netiga yezo sali la rabatu miracle. Aïsi ba mbolo baté. Mais là bah komaka na kwa betele baganga Jésus est mon sauveur. Donc il peut si ngapele na bimi na koka ko bomba ngote na remercier qui maman Olive. Mais mon parti de peste et ya qui ko aider na retard à travers au babengi nazalaki déjà prise en charge à travers au babengi le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc c'est ça na ba ministre msu ba eda inga ona kotanga kombote pour système ou comment ceux qui ministre a aidé fils Nkoto a aidé combattant Jacob Beato président Gustave ba bengi pona nini ozo aider pona nini ozo aider donc boule ya bato bazo diriger parti sikoyo ezanini biso photo kufa piaka donc to bambambati to daye na mokate to daye na mia donc nanzala mikolo so lingi o s'abonner obetika point Kilongo TV. Mon appelle Jean-Marc Abunda, ma type mpunda na kingakati. Tomo maman Eve Bazaiba et ceux qui le chef de l'état bio KNDP.
ancien chef de l'État, sénateur à vie, to maman Olive Abio qui est déjeuner à Kingakati. Ok, nayo. Motif qu'au déjeuner. Bah mon nayo, aux star. Ouais, je suis star. Sora à lobby qui babengi singa pour bala kisanga ba petit musée Laurent Désiré Kabila na ba petit sifa que bota la messie de la politique congolaise hier. Je ne vois pas d'inconvénient. Kabila c'est un être humain. Occasion à te permettre nga pona ebise vraiment que tala état yoto tikela Congo. Mais bangando za kuno ebie. Je sais que bangando na ba lion mo kutazala kuna à l'époque banini. Maman Olive a fait ça comme na lion mo a bébé. Donc yo pena maman Olive on dit moi relation avec les non pe yakala seconde comme concrétiser to. Bon, c'est Dieu qui planifie hein, c'est Dieu qui planifie les choses bon donc na aussi rappelé qu'on a ba image mouvement qui a loba nanga mukoko keba Kabila la fils mukoko keba Kabila za papa banazala ka aza moninga noté. Donc malgré tout ça elle a démontré la grandeur que la santé ou l'humanitaire eza ya bato FCCT to ya bato Union Sacrée. D'abord si un Congolais même si bozane point de vue moroté Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Na ba hôpital na ba inauguration. Maman a gagné. Mama ni mama. Maman Olive Lembe Kabila. Anapewa nema. Amapewa nema. Mama social. Mungu mama waro. Mungu akubariki mama, asante sana. Asante sana. Asante bwana. Bwana mama wanjo. Mama. Asante mama. Mama njo mama. Mama njo mama. Siko a gagné match nini? Ti kasi a gagné match. OK poto ba refoulé yo. Mama meminga Dubai. Alongoli na soni wana. Susi wana elongwe. Ozongi kina tsunga. Nazongi na tsunga ya poto. Na lali na ba condition esengeli. Moi mukepe. Moi papa. Tokenda ni orphelinat. Tokenda kina omona ite ba biloko plein na ba enveloppe na tika eguna. Na ya orphelinat mibande bavanda kaka boye. Batala mutuka oyeye na kati na yango Pasteur Liteya Kanda akiti kokita kiti lokola ye azalaka porteur ya message ya mama wawao mama ni mama Olive Lembe Kabila abandi koyemba na bana oyo kolakisa bango babolamu ya mama motema malamu mama ya bakongole nyoso atindi nzembo mama Olive mama Olive Kabila nzambe Pasteur Liteya Kanda ayaki maboko pamba te bino moko boyebi après avoir kozala visité na mama Olive Lembe Kabila oyo basalaki voyage na Dubai esengo wana bapesaki ye pa mama Olive ya lobi il faut yepe a partager yango aye ko partager yango na bana oyo bademini vedie ya orphelinat amemeli bango basaki ya loso ba mafuta pe biloko ya ndenge na ndenge bokanisi esili ten bota l'enveloppe ya kaki eboya nango franc congolais kota na kati eza na dollar oyo azote pa mama Olive yoke sengo nayaki lelo ko kabola oyo nazwaki ndenge nakoli na famille ya pasi nayebi pasi ndenge ezalaka nayebi ninga koyokela batu mawa nabaki te na uti voyage na mama munene mama oyo ayebani Congo mobima tous les 4 coins pe libanda mboka soko kutani na ye ekoleka na pamba te nde nalobaki te na oya moke mama pesi ngai action de grâce na ngai na ya kotikela bana bitike nde na yaki kotika enveloppe na ngai epa ya bana bitike ba ofele. En tout cas tika na yebisa bino geste Pasteur Liteya Kanda sali ezate ke a hérité yango pa ba parents biologiques na ye luvunu azwi yango pa mama Olive Lembe Kabila po mama Olive Lembe esika nyonso alekaka atikaka sourire akabaka atalaka elongi te apesaka atalaka ekolo te Liteya Kanda a observé alobi geste o nayiba yango ye pe aye koambwate le pas kosala geste oyo en tout cas makambo boye esengeli kobetela ngo maboko.
papa okondimaka mokolo ezali ndeko na ngai nandimaka yo déjà eza te moto abenga yo tomoni enveloppe claire de te tika essentiel napesi Maman Olive a gagné. Maman, tala nakosa yo te. Et pas Maman Olive ozalaka na. Ngai pa Maman Olive nazabi kota. Poste na Sifa. Na Laurent Junior. Ngai sikoyo naza fils adoptif ya Liboma. Mwana to adopta abelaka mutu. Oh. C'est-à-dire poste na ngai yebanaka te. Soko sali des autres na coin moko pona maman ngani na koya kogangela yo. OK. Papa. Mais moi nous mutu Liboma jamais ko pesa mongo simba mbongo yo pesa banani transport po ba komona ngote te. Wana Liboma silaka. Wana Liboma silaka. Oui si Maman Olive ni Hollanda. Maman merci. Année zalaki difficile pona ngai. Kasi maman komisaki yango facile pona ngai. Mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative plus Mobimba na présenté ba le meilleur na bino nyonso na obo salaki na 2022 bo lemba te bo continuer sur ko sala ngo na 2023 oyo bo sala ngo plus ko leka vraiment ndenge bozo continuer ko sunga bo sunga ndenge bo mesana bo sani papa na papa na biso le Rais Joseph Kabila Kabange yeto ko zangisa yete na ba autorité nyonso ya mboka sénateur en vie tata pambola biso. Allez, bande ko na yo ya to baleki na. Bande ko na ngai siko. Merci à vous Maman Olive Lembe pour votre soutien. À chaque fois les contents à comment on est to tracer kaka bilan ya 2022, je pense qu'il est très bien. 2023 peso s'annoncer de Kitoko. Et annoncer déjà bien le quoi na côté ngo Kitoko annoncer bien et ça déjà quoi annoncer quand on a débit awa le 13 il y a mois oyo ndena ko komanda na kati ya Turquie na ngonga ya 8h. OK. Ndena zo senga na bana Turquie nyonso ba Gaulois. Soki pe oza mutu angambu kuno ko sepela po ya manga eza be problème te mais mingi na ebite ba Gaulois tata pambola bino le 13 on a kozala na kati ya Turquie HPR de tata pambola yo mwana laka wana griffe na biso ya bana mboka otolataka griffe HPR do na aussi ça bosandaki na tuna yo mtuna voyage ya Angola pour rataki. Oui, voyage Angola na rataki na zwaki lipapu mwana wana yo moko monine na lakeli générique wana ya Yobe ezobeta lisusu te ezobeta te yo ba yisenga bokenaki Angola kutana na fi wana te ya nzoto lemba wana tenga za tamla te falo beta tu na boîte te papa o voyage ki nani siko Angola yo kataki po baba ozwaki visa to ba pesa te ba pesa nga visa te mais bazongisela ngai kasi yango na kene nango Dubai yango pe na okena ngo lisusu nzamba fongole ba Angola te souci Angola za lisusu te Angola na bosani yango semena kene kisensu na place Angola. Merci beaucoup. Wa kota babina filé. Babina filé kota mama Lombo. Lombo ngata mona kisensu. Auta na pasi makasi Auta na pasi. Bon munoko bongo lolendo bon pona ni. En États-Unis ndeto mama. Mama Lombo. En États-Unis. C'est de pambola yo. O tina pe code pa Christ. Oh bon fa Christ tine la ngati kana pa Christ to abinemi. Po batso batalinga pe baloba pena o mobimba pa Christian. Wa batra pa Christ. Oui. Tika bweko. Malo yoka. Batra pa Christ yango. Yango ko? Aspect. De liste ba boga. Batu mo ba comment le bana kugana Caleb. Tukebana. Ozi la carte électeur. Carte électeur na on a zuité na ozwa. Quelle assiette. Na yoki somo babi elongi kuna ezopesa mbilinga. Bongo biso batoto botama déjà mabe. Te ba o changer ka batu bilongi. Ba pesa elongi ya ni mosi. Nga pesa nga spa vega. Na ebsio ki to ko mona bi na carte électeur no la so spa vega. Non, ça va. Yo ko zo spa na. Ngai na ko zo te ya ni mosi. Yani mosi za méchant na yo Boga za boga te akomo bima boga. Aspect bongi. Oui, bongi. Afrique du Sud. Merci. Nathan Fouta ça Sinto Cité. Je dis merci à Fils Kinkela, merci à maman Nathalie Bassende. Voilà, je vous dis merci, on est pratiquement à la fin. Je dis merci à Coco Dema, merci à Nathan Kifuta, merci beaucoup à Fiston Bassende, FB International, agence à Solo. Merci pour notre soutien. Merci à Edith Marquis Beauty, produit qui toko ça aspect, maman Edith Marquis Beauty. Merci, on est toujours ensemble. Pasteur Théakanda, je ne sais pas si vous avez encore un message. Nasugiwana. Le bel stade était le 24. Le 24 juin, tous en stade des Martyrs. Denis les a ko sambela pour na stade. Biso poko mona stade siko ya solo. Yo poko sambela. Mais ba kufa susu. Théâtre salami makasi, c'est là le 24.
Oui, le 24 juin. Zélo mon sikoy. Papa, c'est-à-dire le 24 juin, et vous allez stade, il y a le padre moto à Yambo. Mais il y a analyse, il y a un héritier. Oui. Il y a déjà, qu'on a déjà ma solo SSI. Il y a soutenir le stade. Tu es infiltré. Toi, on a pensé à Bangote, Trésor Congolo Bazali, soutenir Charlie Prince Bazali, Marc Aous Bazali. Mutual nomanga kombo Goldberg à YouTube. Oh ya confirmant que ngane na pandi bango. Pour marga uzi bane ko bunana banga zo ko longa bango te. Mais to ngana yena beti li confina mesa temps. Match Sili. Tata bamula biso. Merci Lité Akanda. Merci Nathan Kifuta Gauthier. Nathan Kifuta. Tata Pambola yo. Je vous dis merci. On se retrouve très prochainement un nouveau numéro. Bye. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International, yangone masolo. Et bien voilà, on est pratiquement à la fin de cette analyse. Je pense que vous avez compris. Maman Olive Lembe venait de dire devant cette sortie médiatique, elle a dit ça ne sert à rien d'étaler nos divisions, nos clivages devant la face du monde, sinon ça nous affaiblit, ça nous rend vraiment faibles. Et puis elle a dit encore, il y avait des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour séparer Kabila et Félix Tshisekedi. Il y avait un agenda caché, un agenda sombre alors pour nous affaiblir. Bazo kufa na este ba orphelin bazo comme ebele lisungi ezati soki $68,000 ezalaki oyo balobaki pona papa alingaki asungela ba bandeko wana yaonga na tunaki 68,000 wana ekendaka wapi nani mutasinyaka bobi misela biso ba preuve pardon bobi misela biso bito lingana na bomoi to lingana tant que za na bomoi linga moninga na ondengo melingaka epa lobi so cohésion ezali tokolonga munguna tokolonga ba adversaire ezaya bino rabi mavinga so na lobi mabe boyebisa ngai so ipe bo sepeli boyebisa ngai Congo ya lobi l'avenir de notre pays est entre nos mains. Que Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable, vous bénisse. Merci Trésor Ntingi, merci à toute l'équipe de Kilongo TV. À la prochaine.